T'es là. Voilà, je suis fier. J'ai formé. Parti et un pouvoir. Pouvoir et la base. Pouvoir, ce qu'on y a une base, c'est un tabou là. Black Diba. No comment. Black Diba, c'est beaucoup. Ça va être sur mes ânes. Souci n'a plus ce bon du tout contre permanence, c'est ça pour tout côté. D'ailleurs qui pilote. Alors bi souci n'a plus ce salut tout contre permanence, c'est ça pour tout côté. Tokobangisa. Force du progrès, viva. Force du progrès, viva. Force du progrès, viva. Sans remercier mon président national Emmanuel Goïdioko, Tobetere Maboko Makasi. Président Emmanuel, on a subi d'injustice et en nyonso, mais à tenir bon. Dans qui Maboko na binoté, pour ça ma chaîne Tobetere le président national Maboko Makasi. Deuxièmement, autre a mis à l'honneur les alliés CGDO. Je vous informe, dans l'immédiat, vous les obéissez à ma casse, ma panzani. La minute, on lui mettait à Panzana. Et l'ingui pour la kissa, tu sais qu'il y a des sous sur la bango. Tu sais qu'il y a déjà nous ne pas Kabouya. Et ça va être bon. Et ça va être bon. D'ailleurs, moi, tu sais qu'il y a ça dans la biso. Biso, tu as la posa, tu as sous jour. On est bon, tu quittes ta permanence. La compagne qui s'habille sauter. Bien que ma zone est critiquée, tu as pas perdu. Mais ma compagne qui s'habille sauter. Bon,
néglige te olimbisa tolobi boye na mikolo ezoya awa ebongi tokita permanence wana na nko tokoasiege permanence wana tolali wana na ntongo exécutif bakoti UDPS ezali ya famille ya bakombatant nyonso eza boye to boye te na yango na kati ya démarche ya kosenga bajano bakanga depuis comme on a ça pour on peut même okanga pendant que nous sommes au pouvoir notamment Antiban Ngambi Kennedy tozosenga libération na ye sans condition eza boye to boye te na yoki bino te alobi tozosenga libération ya bajene nyonso bakanga depuis comme on a ça pour o baza na ndolo mpe oyo bakangi injustement otolobi na kombo ya Antiban Ngambi Kennedy tosengi libération na bango sans condition eza boye to boye te na yango komaloba mokie otolinga topesa bino yango wana tozalaki na mwa retard pour faire tosala retour ya fule mobimba po tozo bajene nyonso banda kolala tomema bango. En tout cas merci beaucoup tokutani rendez-vous na permanence. Merci. Maboko pour la binoa na embuga alingaye bisabino oyo uti na lola ikiti pa faki beto ekiti na ndako ya UDPS viva UDPS viva pesi oko oazalia wa mbote na tibino botiki misala na bino natondi moko na moko oyo batiki musala na ye asalaka mikolo nyonso po aya ko honorer parti à travers journée oyo tobengi journée de la base nakosenga komibetela maboko bandeko na kotonda nzambe ya likolo oyo akela biso na banzi toti komona awa mbula eyaki esengelaki mbula enoka kasi mbula ezongi mpona oyo tomoni nzambe azwa lokumu nakoraple bino ete parti oyo euti musika. Mais avant na continuer liloba na ngai nakosenga ete tokotiki kozwa sango ete tokotiki obungisa ndeko na biso président fédéral ya fédération ya Kananga na province ya Kasai Central président fédéral Gabriel Ilunga Kayembe autaki kotika biso nakosenga na mémoire na ye parce qu'il fut un très grand combattant pona baningo batele o bavandi totelema pour 1 minute de silence. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Na banzi na otolobete parti oyo euti mosika base pe ya parti euti mosika toloba date ya le 12 novembre kasi soki totali malamu badate mususu lokola le 12 novembre ebandaka deja kala na baye bakota parti kala mutu mplazani histoire na yawa baye bazalaki na kati ya parti même baye bazalaki te d'ailleurs po eza histoire lelo toloba le 12 novembre pona Fachi Beton
2018, Astomonaki à 2 reprises, en 1991, dictateur Mobutu anomaka Kondo Tshisekedi wa Mulumba Mbalami Balé. Batubavandi Bayoka ordonnance est nommé Premier ministre Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Base Kitina limité Balobi, jamais. On refuse de Gosimbate. À 2 reprises. Ça, c'est l'histoire de la base. Base Nabiso Ezali Nakati la province Nyonso. Naoti Olobapona Grand Kassai. Est-ce que Bande Konabiso Grand Kassai Bazali awa? Bozali. Base Nabiso Eza Nakati la province ya Léopoldville. Ezali Grand Bandundu. Congo Central. Eza P. Kinshasa. Bozali awa bandeko. Base Ezali na Grand Kivu, Grand Katanga, Bozali awa. Bongo, Grand Équateur, Grande Province orientale, Bozali P. La base, merci d'être venu et merci beaucoup. Na sepeli lokola vous allez se manifester et vous allez continuer de vous manifester. Na bandi bo na mise au point, quelques mises au point avant d'apporter le message nangai. Mise au point liboso na yoki bande ko batuni awa. Bakonzi ya parti bazaboni. Bakonzi ya parti bazami balete ezaobe président moko oyo toponaki na congrès simanango to faire élire le président de la République aza empêché mais c'est celui-là le président. Vous voyez comment on a été? Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto Bobete Maboko Bandeko. C'est l'occasion yako Poto bafo débat mususu ezako ya. Autre côté que la Moussoaï de la secrétaire générale était. Oh voici. Mais le secrétaire général n'est pas le numéro 1 du parti d'abord. Banda IDPC Ezali, président Zalaka, secrétaire général Zalaka. Et Poni Bikolo T. Nakosepela. Pastozo kama kambwe bele Nzambia zalokumu mbule ezaiko ya eleki Boyokaki dossier ya procès moko batu bakenda kufunda na parquet esuki wapi Kondo Tshisekedi wa Mulumba alobaki na biso boye. Le gagnant ne s'agite jamais. Et par là, mais le qu'on a quand même, et ça ici, ils sont quelque part. Boyoki, mokili, mobibayoki. Batubayebi résidence, il y a secrétaire général Nabangote. Bakende ko signifier plainte. Balobi, toyebi habitation na yete. Est-ce que ça c'est normal? Ndana vandi na limité 18e rue. Nayak Nazana bureau na permanence. Mais on vous dit jusqu'à 14e rue. Est-ce que c'est possible? Au Vandi Namout. Au Vandi Namout. Depuis 2019 à Ona Kinshasa, secrétaire général Nazaki adjoint. Et disons aussi, j'assume l'intérim. Mais au Tikala Koyeba jamais avant Dakawaki. Mais ça c'est très grave. Wana elakisaki biso na degré nini na niveau yo parti ekomaki. Mise au point ya mibale. Na tuni bandeko na yoki bandeko batuni na otanga d'ailleurs
kaliko awa pona ndeko Antibal. Bandanga nazali secrétaire général dès que bakangi mutu bazo libéré. Na ba manifestation nyose salamaki. Mutu moko te atikali kolala na kasho. Personne. Chaque fois bakangi mutu na sali suivi abimi. Sikoyo. Esengeli boyeba que tozana kati ya état de droit. Et koki kondi mamate que batou batumba batokata permanence na limité baza libre oya biso baza na kati ya prison condamné à mort non eloko wana olekani kasi toyokana état de droit esengi ko respecter procédure. Muto bakangi sikoyo azana na commissariat la police pona kubimisa ye eza facile parce que nanu mandat ya kokangisa ye jugement ebimi nanu te toyokani kasi soki déjà jugement ebimi esengi siko procédure il faut que en appel non grâce présidentielle eyaka après condamnation définitive. Le Colande Quantibal, procès na bango, affaire na bango est à niveau et appel. Basambaki déjà. Tozana Elikia était procédure est engagée. Tokobimisaye bandeko, tolande la état des droits wana ndeko na biso antibanda baninga nyoso baobima. Mise au point Yamisaki ndeko moko auti kotuna biswa wa permanence mokolonini parti oyo ezana histoire nango et Dieu m'a fait grâce 33 ans nazana kati lelo oyo namoni na vivre la histoire ebele ezali teke po mutu azana kati ya permanence yende aza na esprit Tshisekedi yende azosala conformément na statut ya IDPS eza bongote. Voici l'expérience. Biso tomona François Xavier Berechika asala ba réunion na ye na kati ya résidence ya Kondo Tshisekedi wa Mulumba. Kondo Tshisekedi azobela zana na poto kasi bakreaki commission na bango awa kosala ba point de presse na kati ya lopango ya Kondo Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce que maman Martaza lelo? Est-ce que tout le monde a ngote? Tout le monde a yango. La suite tout le monde a ki ndenge makambo esukaki. Na sepeli na ndeko ya ocho pesa message a ABC bato yo ba comprendre na noter. Et c'est comme ça la réalité dans la vie. Omoni mbula ndenge bandaki kobeta moke moke yao. Toyoka ki yango biso somba na mokote. Omeme moment na seconde mokote. Ba mususu ba okia kengo 3 secondes après, 4 secondes après, 1 minute après. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que ba yokaki sango que Moutou a retiré plainte naye sur instruction? Est-ce que bato ba yokaki yango? Mais tango yoki retirer, kende ko retirer plainte nayo, yemo kwa lobaki. Mais il faut que les gens comprennent. Donc, chers amis, nous sommes sur la bonne voie. Bobanga et Lokomokote. Naye biete. Batinda qui même ma délégation à Bukavu. Jusque dans mon village. On a trouvé mon père, ma mère. Ils sont vivants. Est-ce que Bakunda Kokonangaï et Azali? Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Tokotambola Elongo Nakamba parti oyo na fédération ya Bukavu na sala na parti oyo na fédération ya Boma Congo Central na comité national on azalaki
siko na kati exécutif. Mais tout ça lina baninga pendant 4 ans. Naza certains radouins. Par rapport à Nganyo Chezali. Et à la mission na sala jusque dans les détails. Reçu Yamouke Ezali jusque dans les détails. Baninga tozo salana bango banationaux bazali awa. Ils vont vous dire que le sérieux a déjà commencé. On n'a pas encore pris complètement les pouvoirs, mais le sérieux a déjà commencé. Bayebi te pose 100 francs IDPS, tu dois signer quelque part. Et ça ne sort pas de ma poche, non. Il faut qu'il n'y ait pas de trésorier. Avant de passer aux 100 francs, au signer Place Wana, Trace et Tikali. Et moi je vous dis pas, ça vient d'où? De la caisse du parti, pas de ma poche, non. Donc, Nazan Likete, nous allons continuer notre chemin sans problème. Et le Komoko, tozawa na kati ya commune ya Ngiringiri. Tango to annoncer que tokoya awa na Ngiringiri, toyoka kimwa nungu ebimaki. Toyoka kiete bourgmestre aboyela kibiso kosala activité na biso awa. Je dois rappeler que soki toyaki awa na Funa eza suite logique poto bandaki na Changu, après Changu toye Lukunga, après Lukunga bongo toye awa na Funa. Nazwaki ba message il y a 3 jours. Ba message oyo ba combattant batindelaki bourgmestre ya commune ya Ngiringiri. Ba message ebele. Ndeko Chimanga Godefroy wazali DG INPP atindelinga ba message nyonso tu wana. Bourgmestre ba soki botenga ba message wana ezaki colère makasi. Oui, parti Nabiso, c'est un parti des veuves. Congolo a limité, à s'ériger le coup d'obstacle pour l'activité de pêche. C'est ça qui a monté ma passe. Dieu merci, ça finit par passer. La bandit aux Aliawa. Je n'ai pas appris qu'incident Songolo et Salamaki. Incident Moko et Salami. Tout de même, au nom de ces combattants, nous comprenons leur colère. Tosengi pena bourgmestre Ngingiri à comprendre colère. Kasi tosengi alimbisa biso na kombo ya IDPS. Bourgmestre à comprendre que colère est combattant. Par moment, on n'arrive pas à le contrôler. Sikoyo, na oloba pona bandeko yo ba comprendre nanute. To considérer bangote lokola ba ennemi na biso. D'ailleurs, mokolo mokonzi ambaki biso. Na kokota na détail était na kokota na nzela bato ba sacré restitution te na réunion bazala kité. Non. Kasi tolakisaki mokonzi we parce que kobange ezalaki ke bakan ezami balé. Non, il n'y a pas de camp. Ce hôtel exécutif na biso nyonso ndenge ezali awa. Signature ezaka kamoko. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti. Bango nyonso baza nommé na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. So totali comité directeur à Ligue des femmes. Bango nyonso kaka signature moko wana na loboko moko nde signaki. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Totali comité directeur à Ligue des jeunes. Nomination Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc makamwa kami balé tina ba fédération nyos
quand ezakaka moko. Yango na lobi boye. Nous devons être prêts du niveau national jusqu'au niveau des fédérations. Être prêts à être ensemble. Na baninga na biso oyo bazalaki na retard ya comprendre. Makambo ya triomphalisme ezali te. Sikawa nako yela bino sango malamu na uti kozwa. Sango malamu angwe uti na province ya Sud Kivu. Na province ya Sud Kivu tozana vile mibale kuna, vile ya Bukavu na vile ya Uvira. Sikoyo ezaka ndenge nini? Eza 120 km. Ezalaka pour que mutu alongwa na Bukavu akende na Uvira esengeli azwa nzela ya Rwanda akati Ruzizi akoti na Rwanda kuna nde route na bongweza malamu atamuti Kamanyola 60 km bongo a continuer accueillir Uvira. Par année, par an, mutu ki fefuta $150 mitu kanyoso le kakakuna. Elingole bete Kagame ndenge abundisaka biso wana. Mbongo abundisaka biso nango kosoma manduki consort. Ndambo eutaka epana biso na Congo. Ce sont des millions et des millions que Kagame se faisait sur les dos des Congolais. Asomi manduki azako attaquer biso ba Congolais. Kasi lelo sango malamu tozala ngwete balabala uta Bukavu. Et comme si on a nyantende elingo kota na Ngomo pour que kende et comme il a à peu près 27 km pour na kende Uvira. Donc d'ici peu, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Makambwana kula kana Rwanda abu pia sikoyo tobete la fatigue to maboko mandeko. Makambo fati beto zo na kati ya mboka oyo ezali ebele kasi accompagnement ya mabe ya parti salamaki na mande otoleka makambo wana ezali komona na te oza ko diffuser yango te sikoyo soki olingi kosalisa fati beton esengeli osalisa parti na ye ezala kotelema bongo te sikoyo ndeko moko olekaki awa il a fait le constat 6 ans mobimba carte de membre ezalaka te. Est-ce que ba communicateur na biso natondi bino a motocycliste na biso si ma présence soro bozali awa ba motocycliste bozali natondi kotonda tozonga ndako nzamba pambola bino programme na biso musubo yako na nango mais nasi na lobby permanence Union pour
Pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, ils sont l'émanation du peuple. Debout combattants de liberté, nous luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, ils sont l'émanation du peuple. UDPS, vous savez, il y a eu messe noire à Genève et avec des Fayoulou et tout ce que nous connaissons. Le chef de l'État avait signé pour soutenir comme candidat Fayoulou. Mais la base avait décidé autrement, qu'il devait retirer sa signature pour que lui, en tant que président du parti, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se présenter comme un candidat président de la République. Donc, c'était le 12 novembre 2018 et c'est comme cela qu'en 2024, nous célébrons cette journée. Donc voilà, et avec le secrétaire général d'intérim, Deo Bizibu, qui a été désigné par la CDP. Donc voilà, nous venons de le célébrer et les choses ont bien passé. Avec ce climat de la division qui règne au sein de l'UDPS, pensez-vous qu'aujourd'hui vous célébrez cette journée avec fierté? Oui, nous le célébrons avec vérité parce que nous sommes dans l'illégalité. Nous sommes dans l'illégalité, c'est tout à fait normal que nous célébrons cette journée. Donc la division, bon, ce sont des gens qui les créent. En principe, lorsque la CDP a décidé, c'est une décision irrévocable. Même l'autorité de référence du parti ne peut pas l'enlever parce que c'est irrévocable. La CDP a déjà tranché, donc on reste comme tel. Interpelle, puisque Fouati a toujours écouté la base. C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour commémorer cette journée qui nous rappelle tant beaucoup de choses. Tant que l'UDPS maintenant, il est au pouvoir. C'est ainsi que cette cérémonie nous a fait, nous sommes tellement ravis par rapport à ça. Pensez-vous qu'avec ce climat de la division qui règne au sein de l'UDPS, cette journée est célébrée avec fierté au sein de l'UDPS? À l'UDPS, il n'y a pas la division. Les secrétaires viennent de nous dire que nous sommes un. Puisqu'il y en a eu 7 secrétaires généraux, mais l'UDPS est resté l'UDPS. Il n'y a pas la division, nous sommes un. De l'autre côté, on vous acquise de bénéficier le soutien de Paul Kagame. Pardon? De l'autre côté, on vous acquise d'être soutenu par Paul Kagame. Non. Vous avez tous écouté notre CG. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous sommes un parti au pouvoir. Comment est-ce que nous pouvons suivre un ravisseur, un génocidaire qui tue nos frères, qui tue nos soeurs, qui nous viole nos mamans? Non, l'UDPS loin de là. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État et nous soutenons à 100% tant qu'ils sont partis. Moi, je suis la vice-présidente fédérale au Katanga Kipush. C'est Madame Élysée Kankolong. Alors, votre réaction par rapport à cette célébration qui est dite journée de la base? En tout cas, c'est une célébration de la joie. Vous savez très bien que le parti UDP
l'UDPS Tshisekedi, c'est un parti de masse, c'est un parti qui sait bien s'organiser et c'est beaucoup plus un parti de base, de la base, comme nous disons. Parce que c'est un parti là où le sommet regarde ce que la base dit. Parce que le sommet existe parce que la base existe et la base le veut. C'est grâce à cette base que l'UDPS aujourd'hui est au pouvoir de la République démocratique du Congo à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, le 12 novembre 2018, la base que vous voyez ici avait obligé le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'époque président du parti et candidat président de la République. Alors il y a ce que nous avons appelé un complot qui avait été fait à Genève en Suisse, contre la République démocratique du Congo, contre l'UDPS et contre le président lui-même Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lorsque lui avait accepté par la manipulation qu'il y avait eu sur les lieux pour qu'il puisse retirer sa candidature comme candidat président de la République et choisir un autre candidat, la base de l'UDPS que vous voyez s'est érigée comme un seul homme, comme vous l'avez vu, pour exiger le retrait de la signature à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse être maintenu comme candidat président de la République. Et lui, en tant que grand patron de ce parti, connaissant la politique de l'UDPS, que ce que la base a dit, il faut suivre, et il avait suivi, il avait retiré sa candidature, il avait retiré sa signature pour ne pas être candidat président du parti et de la République. Et il a été candidat président de la République, il a gagné les élections et aujourd'hui, si l'UDPS a le pouvoir, c'est grâce à cette base que vous avez vue. Donc nous sommes vraiment dans la joie que cette base puisse vraiment répondre à la mobilisation pour la commémoration avec le secrétaire général AI, Léo Bisi-Balola, que vous avez vu autour de qui la présidente du parti, l'exécutif national, les fédérations, les sections, les cellules et tous les mouvements associatifs et tous les mouvements regroupés. Voilà, c'est une grande satisfaction pour nous et nous remercions cette base une fois de plus. À travers cette manifestation, on peut aujourd'hui confirmer que Léo Bisi entre réellement en fonction en tant que CGAI. Léo Bizibou, en tant que secrétaire général AI, a été déjà confirmé depuis le 11 août. C'est peut-être vous les prestataires de médias, vous voulez toujours entretenir. Sachez désormais, quand vous parlez de l'UDPS, sachez que c'est Léo Bizibou qui est le secrétaire général AI qui coordonne actuellement, qui gère actuellement au quotidien le parti UDPS Tshisekedi. Merci. Merci. Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nateka mwa lonunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 mama, il faut pas vivre.